épisode na biso Le deuxième épisode déjà. Le deuxième épisode na biso na 16h30 innocent ou coupable tokoyeba innocent on est nani innocent on est nani coupable mongo nde nani voilà biloko yo memaka bana balinga batie titre mobeko eyule zwa ebomaye eyule batie titre wana eyule zwa eboma tomoni mpe na événement bazobundabunda mais tolamoni ba madame Belleville titre na ye atiaka na filme ekokanaka to eloko nakosepela madame Belleville lita coach atamboli tamboli na ye na banzela ebele mais leyo tomoni na kati ya Belleville kolia kosala misala kitoko sur na ye moto aza les prisons na ye oyo komona aza capable aza na makasi na nzoto mpe makasi ya bitumba makasi koswana neti nga rien asolebena nango nyonso amoniki aza prêt yanga alingaka te na 21 na 22 nanga parce que lelo bamatch abi ezali yaye alesanga bien amoniki aza prêt na mamamitu repasse chemise avec ça bien boye aye ameki Belleville Monica qui a repassé chemise na bien, c'est nga pembe na kati, a manqué Belleville respect. Voilà. Dans le moment qui on a émission tout mais non, il ça va fifuto, ça le système moi rappelle tout l'action que to bango tout. Voilà. Mais net moi na rien na après. O parce que na babilo connaissait belé na ça. On va d'abord on écoute. Parce que la kaka d'abord on écoute. D'abord on écoute qui non c'est là ya. Parce que madame Belleville regardez. Madame Belleville à l'époque là, so bando discuter na ye. Parce que madame Belleville ça là en communauté na famille. Voilà. Yango za na facilité banda ko discuter banda oswana tout mambo tout les cas parce que ça là na communauté na été voilà ça là na pays na été comme famille Libota azara na première dame te lelo siko madame Belleville sa première dame na biso na kati ya parti na kati ya groupe na biso na kati ya pays na biso famille Libota parce que soko yo okuta ba combattant ba nangana esoka na media alele émission na chemise à pembe za est-ce que na valise azuma za bilamba pembe valise pété na ngirigi ni na wana na Sofia na za bilamba pembe ezate elo na ngana tu na kaya mwa est-ce que zuma oza bana structure mobile so va na plateau koyi ezate on comprend fifi miel place aux aïe depuis Turquie ko banga na hôtel les quand on a média yaka Belleville ma oyeni parce que Belleville commande ya sala bato bakenda kolobela ye Belleville futaka biso poto ya kofinga kande bolobaka parce que sande kande balobaka neti nga bena za salire na ofinga nde bolobaka wana c'est que bolobala bino bosala bino tout Belleville oyana ete ngala oyana ngani soki na koki oyena na nzela ya boye te na sa ele to audio soki na moni pe na oya te na nzela mokuse pe koma na ndenge ya TikTok na nga na osala na video ya na nga va à l'aise côté wana yaka na yo respect beaucoup na mama via Queen Mother mama mokonzi mama azala bemaka ndenge ozala lelo moko na osenga na bato boyeba respect ezalaka réciproque voilà to respecte yo parce que oza icône osala mambo ebele na mboka oyo bato ebeye barespecta yo mais komonaka na chaîne YouTube na yo opopiso bakoni oposte eloko komike kandi ya kotala fifi ya fâché ça fait mal au cœur balobaka na français nima etanginga na miso mama mwana lobelo mingimingi eza te mais je manque les mots parce que na mizala daya ya ntombo tosololaka bien ezalaki cope mo boye eyaki banda oluka yo nga na sala effort na meni moto yango pa mère tosolola déjà bien barespect ebele nakoka te mais pas fifi nakokofunga parce que toa bagénération moko so nalandeli mpe bien fifi aza ikonte asala mpe succès te apende navandi boye nazongi mikolo na YouTube na beti même na nzela nasera ba CD naluki bafilme ya fifi oyo ekanga na mona naluki filme ya fifi mpo epesanga ata mwa courage na manke respect te mais namoni nanga yango te naza na facilité yo manke ba respect yaka na c'est tout bon famille Bota bandeko ebele bakozala mpe prêt te bandeko ebele bakopekisa me moto aza akanda makasi okwanga za te parce que baboka fifi nga ye nayebi bamamba fifi ebele yango nana posa ya nana posa ya
Monga pe na fifi na nzela Facebook tolingana. Oh. C'est pour tout ne tolingana Nini voilà. na ba message akomelanga. Osala ngo kati. Na kana sa kapsi. So susi ngeza yana bisa. Okay. Motango yo bimisa mamba kandi ya Belinda account. Mamba batu baloba. Donc il pose des domaines soit des mamba famille na bino. Okay. Ngana sala ngo kapsi na bomba. Na zela kaya ngape na bisa. Ya somo vraiment balobi okara balobaka olukaka makambo ekweli ya onde ba combattante ya madame Bellevie Kanye voilà donc on toujours complètement la on a dit Liliane mais émission na ye alobi ke ya Liliane ya bola oui ya ya ta famille Deba bengaka ye babenga aida venina bango kuna na kiangala uboile ke eza famille bota wa benga bakombo kote kuna pe tobona ki alobi ke nzambe azosala batisi biso kotona famille bota ekomi na suka atala ntina moto tokotelaka moto ata kuta ayeli biso mabe tolingaka kokele te leki na ye lelo aye komake ye kuta azosalelaki nzambe asima vraimen motoka aya abimisaka soki beba nzambe basambela nzambe so lineni ya gola fio aza proma mingi fio aza proma te ya chemise ya bien bandako banda otala lien ya gola aleka na plateau propre parce que biso mpe totie babeauté ya grand frère mo jean nanga ya bien ya rose pale mo chemise mo nini nayati mwa vivaine nanga velo mbula nde bomona lineni ya gola vavai na plateau propre so asambelaka nzambe asolaki osambela nzambe alana akota na motema fifi ayabimisa bavérité mpo nga nanga bavérité afifi bien kokota makambo na biso te bino bozela kaka nani fifi yafinga belvi bino kosala baanalyse yo ya gola yo kende afrique disi nzela lubumbashi okovi mutuka okende okota libala kuna moto amemeo na lubumbashi moto amemeo na lubumbashi mobali oke okota okokomisa leki ne lesbienne na yo lesbienne oyo amemaka mokili mobimba na mokongo belvi bino tuna teyete bo balesbienne likambo liokita teyete motu nyonso aza lesbienne bino bozwaka ya belle boche poani boloba yango bozala bapreuve le passé na ngai mosusu ezalaka mabe nasepelaka nango omoni maka mosusu tosalaka na vie elo mosusu nasalaki yango mpo nazalaki na pasi elo mosusu nasalaki yango nazalaki brutalisé tellement nalingaki vie wana nasala yango to elo mobe nasala yango motu moko abrutalize ngai nazalaki conscience na ngai ntango conscience na ngai ye natika yango mais comme asige na bino ya monkeri te chaton boconjuga yango mais liliane yo sali mamolo oza conscient yo mobala menu afrique du sud okomi kuna olingi leki na ye obebisi leki na ye esese na famille ya bato yo nani abuka mini nani abuka ye mini atiki misane mbindo wana te eklesienne place akendaki kovanda lisuta baolukaluke moto abombi ye na ndako place akendaki ana so alingisi mobala mabe ya papa wana ntango boyo obeta boyo loba mamba bato na nzela obe na avenue be même na tele ozala mwana baminima respect tala mutu oyo abandaki kobenga saratola madame ayaka sinya fiche de paye asinya fiche de paye na liste ya présence nanobebamaki ofinga nomona mine boatina te neti ngambo efo kotika nga nafingaka bato parce que nauta ndako na ye mama pa belle nasala na chaîne ya mutu te so nasala na chaîne ya bato soki bata poto okomprendre chaîne ya mutu ya kishasa nasala te bamor ya nasola ye baobundana na collègue nanga sila na sb na babone toobundana ongane toobundana na babone ye kuta ana chaîne partenaire ye kuta a chaîne partenaire nga na ADG na chaîne nanga eyiti lisolo na ba DG obetaki eza biso ba DG koza ba DG te ebiso moninga aza DG mais yo oza DG nayebi te tosala na ressort a wapi mama na ngai ya youtube yagola moni elo moko osalaka boa bacomplexe na niveau moko yagola ya na tv awa amaka bato ngana ofunga chaîne youtube filikono oke poto bongo ofunga chaîne youtube lelo oke poto
te utaki Dubai. Dubai wapi biaka bisanga verita kende kotika mobali. Azotika mobali aye. Na hotel wana o baba nana mobali ndio saba video. Bon acha so video. C'est ngai pe biaka na ndo cha ba photo. Tout monde na voyager na ke Turquie na cha ba photo. Matia. Biso ya tozo donc biso ne to koma ba mukala na ye. Pratiquement impossible. Souvent la vie normale, même dans ma quartier, nous avons des camarades. Dès que nous avons un leader à la quartier, souvent tu as un leader. Souvent quoi n'est pas côté batu bazu. À part que Zouma né a pour l'accès batu que faux, bah gencive n'a déjà salité boye. Batu nous sommes basés dans ma provocation à connu qu'il faut que. Hey. Souvent les locaux tout de quoi là. Pour t'amener théâtre kala. Atikala ko jouer te makasi nezanga ko yakala ba tourner espèce de ba tourner ko kanga ba photo ko poster Zuma yo biso to landa ni pana parce que bala na quand on a suivi les gunes mutu faut autre landa pe mutu ouais mutu zo bombe éducation bana Congo mutu zo bomba pepe congolais pour un parent le quoi Zuma on a ko pe parents za bana ko éduquer bana te un parent yo so za parachute so ki kala ni taka o so ya te ko na sachet mais ah non orphelinat c'est le corps orphelinat comment ni bateau bazo pe bisa ko orphelinat le corps bazo sous mes années na santé mo bana ba cousin na bana ba cousine na ye asansi bango abiki oza orphelinat bon wana batinda ngwana bakino pesa bana déjà bo mona mutu moko apesi don Zuma tient on a TV à l'accès. Et ça raté. Et ça le point est ba ONG belé to kala tondo mona ba tout moko ba ndo ya lebiso ba quartier ba ONG. Ba keka biso ba photo, ba mena na photo mundela pe ba ngombo. Lelo mundela boya bonga comme olinga, ye moko mo. Fa mona vidéo. Kasi muntang ba otindelo ba mbonga ba ya ba ONG wana. Zuma la ki sera petan ro pesa. Les hommes à la bande, on a comme famille, on a la famille, moi bien té, ma bola, parce que famille mazuma ba bola, maman va vendre à la mer calam ah. Oh, ba pêche que le quoi awa. Le quoi li kokolo. Pêche ma ba hein? Pour pas la famille ba bola dans la santé bana. Quand on a le Facebook azuma, pour la zuma mo bola. Là on a bana ne bi na bala tana bona ne. Tala bana mindu ki ba osinga. Moi ça zumba tilelo asa la poni. Oh. Nous on prestige no bien bon. Moi ça zumba suba ben na poni. Ah. Nous on va gel la bendi koto. Azu poni a tia. Atina katikati. Zuma no moni wa. Tala mutabana théâtre, tu bana banda théâtre tu vas voir ça photo te. Ako bala moi ça za makolo kwa piki me de semi. Mama. Alors si moi si n'a préparé na moi ça y a presse loin. Tala bana bana ça t'a bien té. DJ Dendo, amoni ça bien ka boy na ko senga bien ka. Mama eh. Bien ka mona be ko kanga bien ka na basaki. O ka bien ka zuma lona na mbongo te. Oh, bana ba leta matende. Mama. Bana ba leta matende. Bana zuma ni bezana mabundo boza matende la bien. Mais la vie autant de bana ba levure na nzoto. Bana ba ebita couleur à viande ndenge za la so viande ba se ke dendo na poso. Mama eh. Bana calcium te, bana ba melata milk te. Suma yo. Famille ba bola ba passe. Biso zo sa ba bola mais ba bola suma. So talika on ba le shake ba bola. Eh. Vous parlez la erreur pour la yuri. Mais ça pour là. Je n'ai joué pas fâché. Na sans. Zuma salité. Zuma salité. Tala moni ba gencive no so vande mo zo a cure-dent. Taraboy. Ba salité ba mbika ne ka on a minimum. Très sale. Donc on a moi c'est bon moi ma sebe ba ma sebe pas bamba. Si on a vendu dans une mirba, on tient la zuma. On a vu Tading à la panatena, on a vu Yam Siam Benatena, on a vu au presse lamba, oh Jerry Cobeton, oh Tonton Tanan, Molema. Eh, pourquoi tu as tonton et bisou?
bato nyonso baliaka bango na peti yo makapile eza makasi mwasi po ye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Rihanna sur les télévisions. Bienvenue sur notre émission, votre émission, la Biké Bozana. Et puis, vraiment, au Bozakawana, au Zélara, la notification, ce qui est continue à téléphone de Talaka. Oh, il y a Rihanna sur les dos. Oh, il y a ma voisine, il y a la il y a Bisso Koto, au Récipitarano, Mango, Pona Kotala, vraiment. Merci beaucoup, Nabino Oyo, pour Nabino Chan, Nabino la chaîne favorite, Nabino, voilà, qui dit, vous bénisse, vous aurez toujours ma casse, il y a kozangaka megate, il y a kozangaka gigate, il y a kozangaka connexion wifi te pour na kolandaka biso na air nyonso na ngonga nyonso aux notifications et de la radio. Il y a ba téléphone, il y a ba ordinateur portable ainsi que il y a ba télévision na bino. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai pour vous sur notre plateau Rihanna sur les Bobo, tout ça la combattante des familles. Otababi, comment Belgique a dit, ou rien, auto trahison et de karaté, zéro trahison. Exemple du fait, du fait, nous avons vraiment, et le la biso au passoir. Bonjour. Bonjour, son mission. Merci beaucoup na bandeko to ba la biso lelo pour la son angela ya bidini na bino na télévision na artiste final télévision bazwa nga kaka na nzela ya bagago na nzela ya émission to passe la tête to sola na bango. Merci beaucoup à Babone tout, merci beaucoup na Exodi Kebi derrière la caméra et pourquoi pas Biaka Nzanga moi je bota ma chérie couleur et tout partout. Faut la merci. Comme comment vous bandeko na sekate hein maman maman la famille libota na sekate bino mozakala kaka chacha boni kisomi somi ko seka boya boye ana sekate voilà rien à soleil to parce que maman ka ni manda ko ba to fo masolo na biso ya lelo to moni bongo ni va par aboye loko kute parce que madame Belgique ka sala ni ba loko te ya panda na e bango moko nde bayaka yango wana pe ba combattant bazanga te bazalaka wana toujours défense babi koto défense le ba moment félicitations à la famille Libota banoko tout ba maman leki tout ba tata moi si tout ya famille Libota félicitations na bino bien sûr to moni bongo kala moko kaya les parents aye ka maman ka bien internet abandi ko le ba et concernant madame Kandi mais tandis que biso la famille Libota pour respecter madame ya lokola koko mais ye ba diro aye nango ko ba ko ba et c'est ici ba normal ya famille Libota quand aye la. Merci beaucoup pour la question Nayo. Quand on compte la question Nayo, on directement on a quelqu'un ça va remercier même à son excellence honorable Clovis Sambeli Abana Changu Yaza député Yaza Tilelo Albaranga Zara a raison pour la facilité à côté là et pourquoi pas vice-gouverneur papa la biso Edi Yele Moulani papa social au toqué Mbalamon la gouverneur de la ville Daniel Bumba excellence ya yo yango wana soki bitoko tambala mona makambo ebengami ya madame Belvi yo atomana ki représenter ba femme tout
oyo basabona na Belle Vie télévision natopesa bino bafélicitation na bino bacourage kotaka presse na bino kotiaka mosapi na bino bisika ya malamu lelo tozi 3 millions d'abonnés bobetela biso ta mabongo na ndako kasi bozali même bobetela biso vema maboko filme na biso 300 000 abonnés, pardon, façon de parler, 300 000 abonnés, place que vous avez beau télévision maboko, vous télévision maboko, de les carabangon et les beaux manifester, le deuxième épisode na biso, bien car. Le deuxième épisode na biso, le deuxième épisode na biso na 16h30, innocent ou coupable, toyeba innocent on est nani. Innocent on est nani, coupable à mon on est nani. Voilà. Biloko yo memara bad. Baninga batie titre mobeko eyule soye bomaye eyule batie titre na eyule soye bomaye to moni pe na événement parce que bunda mais voilà to la moni ba madame Belle Vie titre na ya tsaka na filme ekokana bato eloko na ko sepela madame Belle Vie lita coach atamboli tamboli na yena banzele belé mais le to moni na kata Belle Vie ko dia ko sala respect to nazongisa no bandeko ebele na question otunaki nga na bakestion otunaki nga wana mpona loba eloko mona okobisaka bato motu nyonso azalaka na lepase na ye motu nyonso aza na futur na ye motu nyonso aza na leprison na ye oyo akomona aza capable aza na makasi na nzoto mpe makasi ya bitumba makasi koswana neti nga rien asolebena nango nyonso amoniki aza pré yanga alingaka te na 21 na 22 nanga parce que lelo bamatch abi ezali ya lesanga bien Monique aza prêt na mamutu on repasser chemise avec ça bien beau aïe Monique Belle oh Monique qui a repassé chemise na bien c'est senga pembe na kati a manqué Belle Vie respect aïe voilà dans le qui on a émission tout mais non et ça va tout le système moi rappelle tout la chose que tout bango tout voilà mais net nga na rien na après parce que na ba biloko on est belé na ça nga ba bon écoute parce que la kaka na baba on était baba on écoute qui non c'est là parce que madame Belle Vie regardez madame Belle Vie à l'époque là so bando discuter na ye parce que madame Belle Vie ça là na communauté na famille voilà yango za na facilité banda ko discuter banda oswana tout mambutu ndeleka parce que ça là na communauté na été voilà ça là na pays na été comme famille libota azara na première dame te lelo siko madame Belle Vie asa première dame na biso na kati ya parti na kati ya groupe na biso na kati ya pays na biso famille libota parce que soko yo okuta ba combattant ne ba ba combattant IDPS no mona ba combattant MLC ne ba za biso ba combattant ya amen ça veut dire que okuta mamulo bazana na okuta bia kanza na télé okuta yana solo akangi combattant on comprend okuta batonto ko yemo baboma moto na biso bana basi parce que biso batonto makasi okuta na tonto mo bani boto moni tonto mundiba tonto nangana esoka na media alele émission na chemise à pembe za parce que zuma est-ce que na valise zuma za bilamba pembe na ngirigi ni na wana na Sofia na wana bilamba pembe ezate elo na ngana tuna kaya mwa est-ce que zuma oza na structure mobile so va na plateau boy ezate on comprend fifi miel place aux aïe depuis Turquie ko banga na hôtel les quand on a média yaka Belle Vie ma oyene parce que Belle Vie commande à sala bateau bakenda kolobela ye Belle Vie futa biso poto ya kofinga kande bolobaka parce que ça ndé kande balobaka neti nga bena za salire na kofinga nde bolobaka wana c'est que bolobala bino bosala bino tout Belle Vie oyana ete nga na oyana ngani soki na koki oyana na nzela ya boye te na sa ele to audio soki na moni pe na oyate na nzela mokuse pe koma na ndenge TikTok na nga na sala na video ya na nga va à l'aise côté wana yaka na yo respect beaucoup na mama vie ya Queen Mother mama mokonzi mama zala be mara ndenge zala mais lo moko na senga na batu boyeba respect za réciproque voilà to respecter yo parce que aux icônes sala mambo belé na mboka oyo bakebe ba respecta yo mais comme on a na chaîne YouTube na yo opopiso tout ba connu au poster logo comique quand on dit au tala fifi fâché ça fait mal au cœur alors bah en français ni ma etanginga na miso maman voilà le belo mingi ezate mais je manque les mots parce que
na nzela da ya chombo to sola bien zaki cop mo be yaki banda luka yonga na salle forme meni mutongo pa mère to sola déjà bien ba respect belé na kokate mais pas fifi na kokofu parce que toi ba génération moko so na landeli pe bien fifi ça compter à ça la pe succès voilà à peine na vandi boye na zongi mikolo na YouTube na beti même na nzela ba na sera ba CD na luki ba film ma fifi e kanga na mo na luki film ma fifi po et pesa ngata mo courage na manquer respecter mais na moi na ngango na za na facilité yo manquer ba respect ya kana c'est tout. Des familles Bota, comment faire, comment faire. Bon, famille Bota, bande ko bele ba koza pe prêter. Bande ko be ba pexer même to na kanda makasi ko ngata. Parce que ba boka fifi ngai. Na bi ba mamba fifi bele. Ya na posa ya. OK. Na na posa ya. Na ko to ko ngapi na fifi na nzela Facebook to lingane. Oh. C'est pour tout to lingane ndenge na ba message a komelanga. Osala ngo kati. Na kala sa kapsi. So susi ngiza ya na bimisa. OK. Otango yo bimisa mamba kandi ya Belinda account. Mambo batu baloba. Donc il y a pour ça du domaine soit des membres famille na bino. OK. Nga na sala ngo ka kapsi na bomba. Na zela kaya nga pe na bimisa. Ya somo vraiment balobi okara balobaka olukaka makambo ekweli ya onde bakombatante ya madame Bellevie Kanye voilà to continue toujours côté na mona ya Liliane na émission na ye alobi ke ya Liliane ya kola oui ya ya ta famille Deba bengaka ye babengaka ye na veni na bango kuna na bakiakala oboyile ke eza famille bota wa benga bakombo kote kuna mpe tomonaki alobi ke nzambe azosala batisi biso koto na famille bota ekomi na suka atala ntina moto tokotelaka moto ata kuta ayeli biso mabe tolingaka kokende te leki na ye lelo aye komake ye kuta azosalela ke nzambe asima vraimen motoka aya abimisaka soki beba nzambe basambela ya nzambe aso lineni ya gola fio aza proma mingi fio aza prome te ya chemise ya bien bandako banda otala lien ya gola aleka na plateau propre parce que biso mpe totie babote ya grand mo jean nanga ya bien ya rose pale mo chemise mwa nini nayati mwa vivene nanga velo mbula ya bomona lineni ya gola vavai na plateau propre so asambelaka nzambe asolaki osambela nzambe alaa akota na motema fifi ayebisa la vérité mpo nga nanga na vérité afifi bien okota makambo na biso te bino bozela kaka nani fifi yafinga Bellevie bino bosala baanalyse yo ya gola yo okende afrique disi nzela lubumbashi okozwi motuka okende okota libala kuna moto amemeo na lubumbashi moto amemeo na lubumbashi mobali oke okota okokomisa leki ne lesbienne na yo lesbienne ngo amemaka mokili mobimba na mokongo Bellevie bino tuna théâtre bo ba lesbienne likambo liokita théâtre motu nyonso aza lesbienne bino bozwaka ya belle boche poani boloba yango bozala bapreuve le passé na ngai mosusu ezalaka mabe nasepelaka nango omoni maka mosusu tosalaka na vie elo mosusu nasalaki yango mpo nazalaki na pasi elo mosusu nasalaki yango nazalaki brutalisé tellement nalingaki vi wana nasala yango to elo mobe nasala yango motu moko abrutalize ngai nazalaki conscience na ngai ntango conscience na ngai ye natika yango mais comme asige na bino ya monkeri te attends boconjuga yango mais Liliane yo sali mamolo za conscient yo mobala menu Afrique du Sud okomi kuno lingi leki na ye da yana le o baby si leki na ye SS na famille ba yo na buka mi avance nani abuka emi atiki misane mbindo wana te lesbienne place akende ko vanda lisuta ba oluka luke muta bombe na ndako place akende ki ana su alingi su mobala mabe ya papa wana tango oyo beta boyo loba mamba batu na nzela ou bien na avenue même na télé ozala mwana ba minima respect tala mutu oyo abandaki kobenga sarato la madame ayaka signa fiche de paye de présence asigna fiche de paye na liste ya présence mais nani bamanke ofinga
namona mie boatina te neti ngabo efo otikanga na fingaka bato parce que nauta ndako na ye mama pa belle voilà nasala chaîne ya mutu te so nasala chaîne ya botiaki bata poto ocomprendre chaîne ya mutu akishasa nasala te bamor ya nasola ye baobundana na collègue nanga sila na sb na babone toobundana ongane toobundana na babone ye kuta ana chaîne partenaire ye kuta chaîne partenaire nga na DG na chaîne nga eyiti lisolo na ba DG obetaki eza biso ba DG kozo ba DG te emsu muninga aza DG na yo oza DG nayebi te tosala na ressort a wapi mama na ngai ya YouTube yagola avancé yagola moni lo moko osalaka wa bacomplexe na niveau moko yagola ya na tv awa amaka bato ngana ofunga chaîne youtube tulikona oke poto bongo ofunga chaîne youtube lelo oke poto dubai wapi biaka ebisiyanga verité akende ya kotika mobali azotika mobali aye na hoteli wana oyo babandana mobali nde osala bavideo atia eso video seke ngai mpe biaka na mndo otya bafoto tuko nde nao voyage na oke turki na otya bafoto matière oyo seke ngai mpe mpo natya bafoto mais na chaine oyo tolandi tomoni bavideo ya nini te ya voyage te ezaka ya chambre ezaka hoteli wana place bakende obete magoda nde afandi yagola wacomplexe ezaka hotel wana mais bote esultani oyo na ville eza bahotel ya malongi ezali so ovaye na yo osala mpe video bongo se nga mpe nini aza besu nango misona elo na boyo ayebisa nayebisa baboni ya chaîne nango ezaka nga na voyage nanu na mambuko oyo etali ria nasala télévision te na voyage na mambo nanga privé jour na voyage mambo etali neti tomoni bamari ya bana sylvie eseka secrétaire na biso na jini mwana lemba bana na dubai na mambwa bela production yango batie bafoto mokolo ngana okende mambo etali ke mambo ya mambo ya shai na nga epui nga mbongo na voyage opona mambo ya shai ena otya so yagola o mokolo olenga dubai dubai apambo visa ya $110 olenga ebiaka ma voyage parquet à ça il y a golo ça parquet à Dubaï 3 fois à Turquie 4 fois à Afrique d'ici 5 fois à Zanzibar 2 fois ayo que le Paris en gros si quoi ça à Pologne 3 fois si on a mis tout ça à Paris si on y est bien c'est là qu'il y a golo tout le bani mais côté balobi ke tozwaka matière epa na bango etumatumbakuna lobi matière oyo famille bosalelaka zuma abike tozwa yango mpa na ye nde moto ayelaka biso bamatière po biso toya tozwa donc biso nde tokoma bamokala na ye pratiquement impossible zuma na vie normale même na baquartier tozala na bacamarade ndenge banda otya balider ya baquartier zuma tikala ozala lider zuma kwana eloko te bato bazwa apa ka zuma nde aye kolakisa bato ke fo bagensive nanga nde eza salite boye bato mosusu baza na occasion ya konika fo kobioleka zuma na eloko mosusu tokolana moto banda théâtre kala atikala kojoue te makasi ne ezaka koyaka na batournage mpe baotourne kokanga bafoto koposte zuma yo biso tokolanda ni pa na parce que balandaka ntango oza suive legune ya motu fo otolanda mpe moto yango ya moke motu azoboma éducation bana congo motu azoboma pepe congolais motu impara lokwa zuma bango nango mpe paro oza bana okokoéduke bana te impara yo so oza parachute soko okitaka na litaka o soki atia yango nde sache mais orphelinat te orphelinat ezamina kopa orphelinat bamoni bato bazopelisa kopa baorphelin eza lokwa bazuma zuma eza nini asangisa mwa bana bacousine na bana bacousine na ye asangisi bango abiki oza orphelinat mbongo wana batindaka yango wana bakende bapesa bana déjà bomona motu moko apesi don zuma tiango na tv ayolakisa ezaka te eza lokwa neti bato ba ONG bele kala tondomona bato moko bando yala biso na bakartier ba ONG bakayika biso bafoto bamenanga na poto mundela mpe bango mbongo lelo mundela boya bongo koma olinga ye moko amona famona video kasi muntango baotindelo bambongo ya ba ONG wana zuma lakisaka mpe ntango opesa eza bana bandeko nyako bafamille na bapala na famille moya bien te babola parce que famille bazuma babola mama bango avanda ana ma ya kalamu a
Oh. Bapesha ke lokwa awa. Lokwa likokolo. Bapesha mabasinga. Hein? Pour pas faire ma bola dans sa tabana. Quand on a la Facebook ya Zuma, pour qu'on ait Zuma à mon bola. Là on a bana ne bien malata na bola ne. Tala bana mindu ki ba osinga. Moi ça Zuma tilelo a fait la poni. Oh. Moi prestige no piabo. Moi ça Zuma suba ben na poni. Ah. Muto so ka jela bendi koto. Azu poni a che. Atina katikati. Zuma no moni wa. Tala mutabana théâtre, tu bana bana théâtre tu vas voir ça photo te. Ako bala moi ça ma kolo quoi piki me de semi. Mama. Ala zi moi sina préparé na moi ça ya presse loin. Tala bana bana ça ta bien te. DJ Dendo, amoni ça bien ka boy na ko senga bien ka ba. Mama eh. Biaka mona be ko kanga biaka na basaki. Oka biaka Zuma lona na mbongo te. Oh bana baleta matembe. Mama. Bana baleta matembe. Bana Zuma ndi bezana mabuno boza matembe la bia. Eh, mais la bio to ntsa bana ba levir na nzoto. Bana ba ebita couleur à viande ndenge za la te so viande ba se ke dendo na poso. Mama eh. Bana calcium te, bana ba melata milk te. Zuma yo. Famille ba bola ba passe. Biso zo ba bola me ba bola Zuma. So talika on ba le shake ba bola. Eh, nous parlons de l'Europe pour la Yuri. Et ça la caca. Mais ça pour la. Je n'ai joué pas fâché. Na sans. Zuma salité. Zuma salité. Tala moni ba gencive no so vane mo zo a cure-dent. Taraboy. Ba salité ba mbika ne kango na minimum. Très sale. Donc on a c'est bon moi ma ba masibe pa pamba. Si on a vendu na Zuma ndirba, o tena Zuma. On a vu tadinga la pana tena mbika ye. On a vu yam siambe na tena ye. Na zi o presse lamba o jeri kobeto to toto tanan. Molema. Eh, pourquoi tu as toto biso mo? Ba toto biso mo. Ba toto biso ba biaka ba on a petit yo ma pile za makasi. Moi si poye. Garçon c'est Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis dès le début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Vraiment, un grand merci. Je sais que vous étiez là très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre émission qui était présentée par votre humble présentatrice Chancy Siana, la qui ne pas comment la souka. Il y a Songi, un format dit IGF. Voilà, rien à jouer. Donc, comme l'émission déjà, la souka, l'émission, le long épisode, la seki, nazo construire peka koseka ata na souka mais nazo seka na malobe pa na yo bambote numéro ya téléphone vraiment ezalaka kitoko makasi. Merci beaucoup. On a ndenge ya artiste final so ngol ko numéro na ngena famille. Voilà. Numéro na ngena rien à télévision na bombe l'écran. Merci beaucoup na Kolonzambe pour apprécier biso pema. Merci beaucoup na famille Iboka parce que toujours dans la nouvelle en malamu. Merci beaucoup na mon vieux Bob Chamba les barons puisque baron depuis Belgique. Merci beaucoup na Kolonzamba pour pesanga pema, pour pesanga bana, pour tangaka toujours habitude. Et pourquoi pas la préfinance et Oria et Sakombe. Grand merci là bas tout balinanga. Bana tu ya Clovis et Samba Fondation. Babi bozala wana bosa durer au nom sa déité parce que babi papa zali na mboka tout comment eza na matia ba otu balinanga tenga na linga bango. Na bibini a romeka la belle vie tout on a ébé mabe. Merci beaucoup à Julie Kuba pour la nanga lelo soko bande ko bela nzamba lola mona mo amona o mema Maman la ngai Yesu on les paroles de Dieu. Merci beaucoup na basengla Zuma Inda na sengla Pembe. Merci beaucoup Kolonzambe. Voilà, merci beaucoup à la maman chérie, maman Claudine Bokato là, maman José.
Lusadisu ainsi que nyonso ya famille libota mutu nyonso za famille libota vraiment un grand merci parce que bopona nzela ya malamu lokola biso bandeko na bino voilà mais mission na biso nazalaki bongo na ria na solo lokola invité na ngai lelo mpe na présentation ezalaki bongo ngai ya bino chances yana la théophile comme na nzuka basoli somi autrement dit chef merci aussi na bato balingaka mingi kobenganga comment ça ça va bien cezalaka kombo na ngai merci beaucoup à mon vieux Serge Vita les bijoutiers hein mon vieux le DG ah ngai le DG Serge c'est celui la mémoire d'un éléphant béni sanga la mobile ya taille mobile ya taille balobi taille lokola Jésus voilà abonnez-vous massivement sur le champ voilà quand on nous lève sa bino kaka s'abonner tant que vous s'abonnez botali mopanzi eza na ngonga moko wana tobengaka na français babengaka yango cloche activer kaka wana à chaque fois baélément na biso banakokota ekokomela na téléphone lokola notification restez toujours branchés serrez cimenté pour les scotcher sur nos champs quand on nous on dit au revoir.